15 minutes ya masano 15 minutes ya masano ya vrai 15 minutes ya masano ba reportage à chaud ba commentaire ya moto ba analyse ya kafu ya ndenge na ndenge na ba vrai pro ya vrai ba vrai journaliste professionnel ba kopesa bino basango ya masano ya vrai ya ndenge na ndenge d'ailleurs basango ya masano ya ndembo foot basket volley handball topé rugby tennis de table ping pong long tennis tous les jours ya vrai masano ya makofi bibotu to mokato lokola libanda ya vrai boxe karaté judo taekwondo sokando shosho jujutsu c'est na 15 minutes ya masano. Pourquoi elamu na bino banso baye botondi lisusu ebele mpona kolanda boko 15 minutes ya masano mbangu mpe maso bomoninga lisusu na telemi lelo saba mokolo ngula liaka bana na ye kasi biso toliaka bana bato te topesaka sango ya masano soki na telemi lelo ezali à la demande générale bana lemba bana yola na bana Casamar na Kasavuvu tango tokendaki ba terrain à proximité quel sengo 15 minutes à masango mbangu pe ma vitesse o wapi yango ala totelemi mbi na bon pikliki pour la pesa bino basango surtout événement ya poso ezala kaka inauguration ya ba terrain wana ya proximité bamsu bazolo oh pona ni pelouse te oh pona ni bete ezali concept ya sika terrain proximité boye batina nango pourquoi ezali ndenge bomoni mibale sili ya lemba GD na ya frégate et Kakar na Yolo Sud oya Yolo na sos oetikali ya sosa kalate ezokota pe ekoma opérationnel bongo boyebi peke na ngongo tozoloba kuna na mbeki o ekoma pe etumbelo ya stade de martyr bana veya mutu fois kaka ndenge oyebi po déjà kake ebetaki déjà na Kamal Cité 4 babord 4 koti avec na 15 minutes bo raté bo zapete 15 minutes ya masano ya vrai jamais ezala jamais salama na TV moko awa na leo kaka ndenge boyebi biso vitesse mbangu pe ma vitesse o wapi soko landi biso ba photocopie boko sala la bino ata en couleur mais ko bimala kaka faux po soko billet o ebimaka na banque de monnaie soko sala ona simandako e ko simba nango te vitesse o wapi boyebi kaka ke kuna na Kamal City na Kamalondo 4 babord 2 bords ya yemoko Kevin Mondeko grand défenseur Axialo boyebi ke comme meilleur buteur ya mukola lelo début Michel Mika Bimoko Jackson Muleka Bimoko 4 babord o esali ke tout puissant Mazembe a se relancer pe na ngongo yo kaka ndenge mine boyebaka kuna na mbeki ya stade de martyr kuneza mutu fois po bana faire opération 3 points ndenge zo kendeka boyebika ndenge ezalaka avant ya kokende obeta retu kuna il faut kasi lobby bozo zwa ba détail nyonso na kati ya 15 minutes na rétro nango kaka ndenge zalaka mais lelo nanu tozongisi bino événement mubange ezaki na weekend inauguration ya ba terrain ya proximité financement ya FIFA oyo ezalaki accompagné awa na FECOFA na l'homme moderne yemoko Constant Omari akitaki na terrain ambiance yango yangwana toloba muke image nde eleka L'inauguration à terrain à football des jeunes et Salemaki, le président Constant Maria Zali, président de la Fédération congolaise de football association, Constant Marazaki, on a pu accompagner le secrétaire adjoint à FIFA, Bamou Mbale Bazaki, on a pu inaugurer le terrain et on a Bakambignon sur la masolo à Ndembo à football Bazaki, on a peut être qui va présence à Bourgmestre Nyon, il y a 3 communes, les 3 communes des Salaki inauguré le terrain à Bango. Tout ça, le terrain il y a Lemba na niveau à GD, le terrain à Yolo na commune à Kalamu, on a bien le terrain à Kaka, le terrain Moussous ya Souka parce que ça dit terrain à Sosa na commune à Kasavubu. Bato belé bazaki wana baloba ki na tina wana. Pe mwana mboka président Constant Maria loba ki na tina été bilenge ba battre le terrain malamu pa battre ba grand joueur ba bimane na kati ba terrain ya Mike bolanda ye président de la Fédération congolaise de football Constant Maria. Lelo toye awa pona ko bongisela bino ko inaugurer moi terrain oyo iso nyonso oyo lelo tozala ki bana mike
to le kaka pour na robeta bale eza bongo te. D'ailleurs soki totali terrain zalaka munene bole eteni yamana tomonaki to protéger oyo etikali po bino bana mike bana yolo bo betaka bale awa esengote na yango lokola tozosala mwa makasi tosololi na mokonzi ya FIFA Gianni Infantino alobi otoluka mwa batere ya ndenge wana mpona bana mike outi classe oleki obeti mwa bale na yo dimanche oye obeti bale na yo yango wana tobongisi yango na makoki nyonso euti na FIFA yango wana omoni secrétaire général adjoint azali awa mpona koya koinaugure yango elingi koloba boye kobeta bale elingi koloba kaka te ke bozala na bastade lokola bamosusu biso nyonso tobandaka kaka boye namoni soki natali epai na epai namoni bana mike baza ebele tobandaka biso nyonso nayebi ke perodo na d'ailleurs zelo ezalaka awa so bozobeta bale so boza na bale te ondire makolo ezozikisa molunge ezozikisa yo chaleur ezozikisa yo ya zelo mais tolingi bino bana mike bilenge obetaka bale oyo ezali phase ya liboso ya mibale tokoeklere batere yango oyo mpe kozala eklere tokotia minda mpo soki bouti classe na pokwa osi otangi oye obeti mwa bale na yo moke awa ekobongisa yo sante ekobongisa yo cerveau mpo mwa mayele ezala mosusu mpe batere oyo nde bimisi babeti ebele ya minene babandaki awa outi koinaugure ya GD terrain GD ya Lemba siko toloki awa sima tokokende mpe na Asosa malembe tokobanda kosala yango mpo bino bilenge mpo boloba te ke bakonzi ya Fekofa batalaka babitere ya bana non sikoyo Gianni Infantino alobi bale ifo tolanda yango place ebetamaka mpe modele ebetamaka po ebele bakanisa kobeta bale fo ke na stade ya munene te bale bandaka kaka boye so oke na Brésil ba Neymar bango nyonso babandaka kaka boye na baterrain ya boye yango wana tosali yango bino mpe bana yolo bozokanga bobatela terrain oyo ezali te ke tobongiseli bino na butu ba grand prêtre moko baleki bakomobenda mabaya bakomobenda bafilme bake nango boyoki bino moko nde fo bobatela yango toyokani nakanisi comprendre la philosophie ya terrain à proximité. Est-ce que bajogo neto bandaka biso tout leto zo banda obeta bale na quartier ozui nini bozui ba papier bo sangisi ba chiffon nini du bozo beta na mabele mais siko les alaka mabele à divagation ba zélotique en divagation ba benga osko ba terrain moko consolidé ba bongisi o ba benga ke football à la base et beta maka na donc football les autres se rapprocher sur quoi on a ndenge ba jeune a outi chic a zongi chikul tout ça bon on beta na pelouse synthétique ezala wa biso zo bana mabele penda ndenge ba jogo bazala kuna loko les jeunes kabongo ngoya bia bandaka pe kuna ba outi mpangu kuna na matete oni britannique oye bana bo sunga 15 minutes masalu makasi yangwana bolanda commentaire oyo Keli Mbokanga asali pe asolisaki Djinola intendant général na ambassadeur Aziz Makokola. FIFA peut faire Fekofa le vendredi 1er février 2019 na terrain GD à Lemba, pe na terrain à Ekankar ya Yolo Sud. Et ça ma kibongo inauguration ya ba terrain nyo sobi bale wana pona tina ya kosunga jeunesse na biso ya République démocratique du Congo na Mayematali Masano ya Ndembo. Tokolo balisusu ninye po FIFA nde mobimisi misolomia ye pona kobongise la jeunesse ya lobi esika esengeli pona kokolisa football ya lobi. Pe bilenge na batalan
oyo evandi kati na bango ezalaki kitoko makasi pamba te présence ya président ya FECOFA Constant Omari elongo na secrétaire général adjoint ya FIFA kolandisama na mwana mboka Désiré Bonina ya Lifkin elongo na ba autorité ndenge na ndenge lokola bourgmestre ya Kalamu JC Kadima mwana mboka Bobo Bondembe vice-première présidente ya commission nationale Mama Olive Kiloa na présence ya secrétaire exécutif ya commission provinciale Mama Agnès Rubenga kolandisama na ambassadeur ya football congolais monsieur Aziz Makukula oyo azangaki pete mwa liloba pona ko encourager initiative oyo FIFA pe FECOFA bazui pona botambwisi ya football ya jeunesse toyoka ndenge ayebaki na koloba pona ngisa esengo malgré que nano ekompena ndenge biso tolingi esalela te mais eseloko monene foto kumisa nzambe ondenge ekomaki bana na biso kobeta bale te ekomaki terrain ya mabulu ya minene ya eroge esami na katikati ma ezotonda elo nzambe asali ke bana bakobeta bale mpo eloko FIFA asali vraiment epuis na travail fait ya président Omar vraiment tosepeli mingi toremercie bango esengo te boyende ezalaka longonia na FIFA ya vrai kaka pona baterre à proximité il faut comprendre la philosophie on a très bien comme TH lo moderne Constant Omari alobi Aziz Ginolas Bolandi bango bongo bana lemba nzinga ya terre jedo babike bo batela bord bana yolo na frégate et kankar o babe bo batela bord bana Casamar Kasavubu na so nzinga balobi bo batela bord baloba kipe na 15 minutes et rataka jaja tosepeli malamu ndenge FIFA asali likambo et c'est plus biso surtout biso ba jeune et sali biso bien pona que no kozwa terrain lokola terrain ya biso ya yolo komona ke FIFA yebi pe ke no terrain ya yolo et c'est plus biso makasi ya monde totala yango tosepeli na makambo FIFA se asali yango c'est plus biso makasi ya monde totala yango makasi esengo makasi ce qui a koko sala pe ba terrain mususu eza ba place mususu et cause la esengo makasi. D'abord, il y a une initiative moko oyo biso bana yolo surtout to louer yango vraiment ça bien et vu que terrain oyo ezalaki délaissé ezalaki vraiment bien té nous avons pu remarquer encadrement ya gouvernement na biso surtout ya fédération congolaise de football na ndenge azwaki likanisi ya kobongisa terrain oyo en tout cas premièrement j'ai lu l'idée et ça venait bien asungi biso pe na biso bana yolo pe to mona pe makamala mingi basali biso terrain to sepeli mais amabe moko ce ezane ni temps basali terrain ba prévenir terracité donc mikolo oyo babala oyo ba oyo ezo souffrir fort na maya mbula donc ma ezana nzela te et que risque que ebuka clôture oyo basali oyo babandela so musala ngwa zéro o bate ba o donc pour mai nyonso to ba venir zobima ezo vendre ka un espace oyo na koto donc ba lukela ngonde solution to sepeli na idée ya terrain eza bien mais terrain on veut basali biso boui et comme abe ba regard nde beleti et comme ateke ya batango biso bat bando beta batango mbongo moboye ya muke pour permettre batu et faciliter batu ba beta ezate ke boya boye comme boye mamba l'état moni boye wana nde siko sepelate en tout cas bana kasavu ba sepena elo bo sali biso apo ba yaki na loyenge batekela so sa main et suki ba joko ba dokolo apeta mike et artiste grand mécanicien c'est d'où les princes mon café avec un ordre qui na loko bo sali pena de festation pour bana mike ba okola sika à venir à lobby est-ce que bo batele loko ngo bo batele ngo po biso ba parler ngo pepe na donc to la raté donc 24 sur 24 heures. Bolandi oyo etali bongo ba terrain ya proximité bipa nyonso tozokende tozoleka tozotuna ministre nini oyo kozwa sikoyo azala ndenge nini po toboyi bayombo toboyi baoyo balukaka baconflit toboyi surtout wana te ata utolinga kobare biso kobare na yo ndo otikaka na mokili matanga mpe ya ndaye ekoma occasion ya koprofite nango te bakonzi ya sika botala makambo oyo bongo totunaki moko alandaka masano Simon Kankolongo azopesa biso profil ya ministre oza ndenge nini toza d'accord naye Bangaya Baluka un bon sportif donc ezaka na makambo bale te soki azalaki un très bon basketteur un bon judoka un bon karatéka Baluka muto ya sport omoni to juju ba ministre ngana ko ba sportif to jua Denis Kambaya
Hein? Mais Denis a très bien dirigé. Tu sentais, il n'y avait pas de lamentation. Kamba, il se battait. Balobi athlète, oui, Kamba, il y a un y a poche qui s'est dit, bon, c'est toi, on a la finance à à part y et boaké au maire. Parce que ça va tomber dans la salle là-bas. Et boaké au maire, c'est que vous avez voyagé, et boaké vous allez na bino na finance. Vous avez kolanda mbongo na boaké na finance. Bokende na banque na boaké yemoko. Babimisi mbongo. Egwaki apesi bino banani bokokende na aéroport egwaki azali wana za kotala équipe mati oh mazemba mataki avec le bamati accueilli au monique boza na ministre aza kolanda ezala ba basketteur comme on egwaki na ba beach aza kolanda ba accueilli aza sur que équipe leki mais oza na ministre kaka ya koloba na kati ya bureau na kolanda un franc le gars qui a vécu wapi lokola to présenter 15 minutes à la demande générale to suki mabanga lelo ezati botika malamu saba kitoko eyenga elamu omboka bino